Bote na balandi ya émission réflexion ndenge kaka ezalaki na challenge ya kolakisa mwa sport moko tozosala mpona eporte biso quelque chose na santé yango wana tozosala tala ndeti ngai sikoyo nauti musala nazongi ndako na ye après musala mpe kokende na ngai nakendaka musala na vélo kozonga na ngai mpe na vélo kokendo tika mwana na crèche na vélo après ba activité mususu pene eza pseke pembeni nakendaka na vélo mais ezaka mpona ba course nde monaki ezaka mwa voiture mais à part ça mususu ngomeza na kotambola ou bien vélo. C'est ça. Donc, après musala eza ya moko une fois par semaine ce qui nous va permettre de tourner au tika bana na babale donc bana des garçons basala pe sport moko ya zana activité ya dessin mais akenda école pe na vélo kozonga ni pe na vélo donc eza déjà activité mo azo sala sport donc eza biso nyonso na ndaka toza actif toza biso nyonso presque toza actif na kosala ba activité ya sport o eza bien pour na biso na santé ezo porter biso ba bonne santé to vivre longtemps donc kosala sport eza très nécessaire pour na bande nyonso yango wana na ko motiver bino pe na olakisa bino ki ata une fois par semaine soko 8 ans ata na basic fit ata na libanda na parc ndenge mama Rebecca sali kokenda otika mwana tongo makolo nyonso wana ezo contribuer na activité ya sport nzamba batela bino au revoir.